kate phone nanga bozomona ezokwea te. Donc eza ema moto ekangisi yango comme ça na téléphone. Voilà, c'est ça que nga nasalaka na bajouer na bango. Là nasondi mosusu ya sika e tokofungola yango. Ok les belles dames, wana nalie bien, nasali pe masque nanga kitoko et on a vraiment sentir en serré. Donc on sentir vraiment pour ce comme serré à laquelle et là nazu encore délivrer mon sousou et natana délivrer mon sousou awa mais au fond d'abord oya moké parce que compagnie mon peu ça qui biso pe cadeau na bato balingaka ko sala ba vidéo là on a TikTok, na Instagram, na YouTube, on a la caméra té, on peut utiliser téléphone, oui ba téléphone peut comme ba qualité qui toko, on peut utiliser téléphone ça na pour ça nous était mon quoi bien. Donc total à ce que j'ai en gros na fongo là. Voilà to fongoli, to na deux box na kati, box à liboso to total à ce que zali nini et voilà. Là, tu as une box na biso, il y a liboso, il y a max stand, il y a Emma, il y a tripod. Donc ça vient comme ça. Compagnie na bango yango yo, ezali nzete ya Emma pour na côté l'émission na téléphone na yo. Donc ce qu'on a na nzete oyo, ça qu'on a pour sa téléphone na yo et c'est tout. Au côté l'émission téléphone non, puis comme amulaye, au côté la TikTok, au côté la vidéo na Instagram, au côté la vidéo na YouTube. Donc voilà, carton on va mettre la qualité mon quoi kitoko. Et na kati, ça vient comme ça. Waouh, ça vraiment kilo, et ça loko la tong, on va tomber ça la kasuki, nezali, mais ezali tripod, et ça nous était à tripod, oh bon on va jouer n'ango mag stand, bon mag stand parce que ezali Emma awali kolo, eza Emma et coacher téléphone na yo pour nous ça la vidéo na yo, donc au cause là comme ça et ezo ya pena na place au kanga photo quelque part on a comme besoin na oza pona kanga photo yo moko so comme kanga photo yo moko za loko la bluetooth faut connecter na téléphone na yo oko kanga pe photo yo moko otiki nzete na yo OK musika omikangi photo ça loko ki mutakangi yo eza vraiment qualité kitoko et eza na mbuma moko wana soko chi a push nzete na yo et comme ça et nzete na yo pe kokoma mulai regardez-moi ça. C'est vraiment good, it's really good. Pe likolo nango awa comme na lobi ezali Emma pour na côté les sa téléphone. Dans kati box ozali na box mususu muke na kati o na kofungola na tala soki ezali nini. Ezali pour na ko charger, ezali lokwa pour na ko charger na box na biso oyo. Je ne sais pas pour na recharger nini. Dans na USB et tozali na oyo ezali Emma na biso awa. Je pense qu'il faut qu'on tient. Donc, tiens à côté. Et c'est tout. Et toi, on a livre dans la biso comment il y a pour utiliser mag stand nayo. Comment il faut utiliser en gros. Donc, on tient quelque part wana parce que na téléphone nguma maman na katikati zate pour moi nguma mikozalate. Donc, on tient wana c'est yes. Bon, c'est bon. Phone nanga ezokwea te parce que totie Emma na téléphone et Emma sko ekangi bo eskonde c'est bon ko kipe ko balusa phone na yo na mupandi oyo lingo salela comme ça oko chon comme ça il faut dans la katikati il faut dans la katikati na phone nanga eza ya ko ngumbama mais sunute c'est comme ça I like it oyo vraiment bon nanga na nzete oyo I like it yes. Nzete na biso c'est comme ça, nde bozo mona et kangami comme ça na téléphone. Bon moni vraiment que nazo bien de téléphone, makasi pona elongwa parce que toche Emma wana et kangami na libende. Toche Emma et kangami na libende et awa siko yango mte sala ke phone na ngai et kangama.
yango mte aider que phone nanga ekangama eza vraiment bien pena kosala ba photo na yo ba video na yo oza mto lingaka TikTok, Instagram live, YouTube live ongosala ba content na yo nzete o eza bien pe comme na lobby ezali na place ya kokanga photo yo moko soki okokanga photo oza na place oyo ya kokanga photo yo moko telemisi nzete na yo e oconnecte oyo télécommande oyo na phone na yo ozokanga ba photo na yo yo moko au use it. Donc eloko oyo tozo charger eza Bluetooth oyo kotia batterie te mais eza pona ko charger donc c'est comme ça au charger et eza simple utilisation na portable na yo comme ça vraiment simple et sur batterie sili au charger au tché on a prise nzete ozo comme un peu moulai comme bomoni et comme mon coussé et ici eza vraiment moulai regardez-moi ça et les écoute nanga na kovanda donc on ça la vidéo na ko telema on ça la vidéo na ko vanda on ça la vidéo na mesure nyonso oyo lingi na mon coussé comme ça na moulai comme ça eza vraiment très bien. Ok ma belle, là comme on dit que la rose, attends à banamiki na ndaku et c'est pas facile à cause na banamiki na ndaku et là vraiment bah jouer à ban et puis ça kanga stress, ne puis ce que ça kanga moko ou bien ceux qui les habitués surtout bah parents bah jouer na bango cause na bango jouer lelo et le bah bah jouer ba boaki bah na nga bazana ba jouer même na storage libanda bazana ba jouer na longo là ba jouer presque 3 mois na longo la ba jouer parce que tellement que ba jouer ça kebele et moi na kidocha na storage na bombi la bango pour ko to koma na comme nene na obimisela bango no na obimisela bango nyonso ba anyway ni basket na bango ba jouer oyo na tutela no kanenga pour mona ma belle basket au besoin mona ezo kanga mesute parce que bah jouer et les encore ebelé et donc on a la salaka après 3 mois 4 mois na longola ba jouer parce que ba nanga ba somba ba linga ba jouer ba bi kwa za ba na miki et ba jouer le salanga stress so ba pendant na ndako ba pande so na ndako parce que ba koli et donc ba sala ba zwaka o bazu o baza nango posa ba saka to ba linga ba zongi se na basket o ba kozo soka bongo basket e kanga mesusu te na bi ke you know what ki finu ko oyo et baby déjà ils ont quand même sauté et ebimisi bimisi ba ma bende mukolanga moko te chuba kinga eza vraiment safety yango na biki na longola ba na somba mususu parce que ceux les autres chuba comme ça veut dire que ba na peso chuba bango mukolanga pe ki arape chuba ki ma bende za ne chuba ki mam na zo kinga de ah bo panza on a ça ni mais la sombi mususu asika na sombi basket mususu asika parce que oyo nazo longola nga sala ke le quoi Christmas zo ya pe comme ça na 2 mois à Christmas zo ya na bi ke ba ko encore ba jouer ebelé donc ba place sortir ba jouer na ndako ezate de là na sala ka nazo ba jouer on a ko longola ah na ko boaka o eza na moni ke ba sala les sous-té mais on a moni ke ba sala la keza moi bien na ko boaka te na ko na storage libanda storage o ezala bien et bomba vraiment ba jouer ebelé ezala bien pe ezala propre ta so tchango na mtoko e ba te ke ba jouer ça na kati c'est ma bi de mon ndako ndeboye bi nous sommes storage au bout na 20 livres dans de la stand nous sommes qui 11 qui 20 livres ça dit 6 mois et ils ont quand même soute comme besoin mona et panzani na mipanzi pour ba telemilango ba vendre la camo que lisa telemakazo sauter donc voilà anyway na zo mususu ya sika auto kufumula pour na kocha ba jouer na biso pour etika ka ndako propre ma belle il faut ça na stratégie au monde la vie et donc les stratégie exacte vie ça ka calcul na oza na ngo ça dit ka calcul na ça la ndenge ni pour bima propre donc na zoka calcul na que non donc on peut me na bana ba jouer te donc on peut pas sakana te mais le problème c'est que si ko sakana ba kotsa ngo na ba kotsa ngo comme ça et ba finika on peut bima propre faut on za na kwa wana et ça na ngo na ko finika muto ba na été que ça ba jouer ça na kati donc voilà c'est ça que na sala na ba jouer na bango. Là, la sonde mususu sika et to kofungola ngo.
eloko mosusu oyo fona somba eza tapi parce que tapi nanga oyo mpe namoni eumeli vraiment te mais eza ke bana babwakaki spray ya col oyo ezalaka mpe kole babiloko ya bakiti batapi babwakaki yango etika sikoyo salite moko ya mwindu wana ebebisanga sentiment tapi nanga na enjoy yango même pas naoyeba te sosombaka même tapi mais nasomba différente parce que tapi oyo nalinga yango je pense nazwaka différent tapi nazwango lelo et yeah de l'eau faut nasomba vraiment des tapis. Donc voilà, là, on peut faire la non, tout ça d'abord oyo. Après on entend na web, tout le monde a tapé malonga. Après bah ça les ali. Tout le monde a tapé na pris bien. Pour moi vraiment ça tapé na kokate pour ma ligne, na kokate nda pour ça tapé. Donc voilà, ça vient comme ça, storage oyo et à carboyer na somba encore na 20 livres. Et na sepela nango parce que okuna zu oyo eze sous-souté modèle on na sepela nango que vraiment na ba kit nanga mais o pesa velours mais eza modèle ya velours différent modèle à velours différent mais pourtant modèle à velours oyo bando vraiment cher et même chic mais on a mon za moi flou mais na bina zongo ka parce que bana ba yo zoka pour o déjà sili eze sous-souté na bina toka modèle o eze ke bana ba zoka te parce que ki finu ko eze sous-souté. Donc au conseil la moignon au conseil on peut en champion sur bloc on sur yo lingi mais na somba ngo pour na kocha ba jouer à bana mais au conseil la nyonso lingo sale na ndako na yo eloko nyonso ko kocha na kati ils ont un problème té. Donc voilà bangumba ngo vraiment bien. Something is missing. Okay, see this one here. Ok, ça oil. Donc voilà, et là on est ce qu'on a assez pour un kilo et ça va être tellement tout droit. Voilà. Yeah. Et comme un bisou, storage comme ça. Et nous allons jouer dans la nyonso ya bana, nous allons faire na carte comme dans le lobby, bah oh c'est important, nous faire ça. Et toi nous aussi, c'est faut dans la circuit, ils ont comme ça. C'est pas prénom. C'est vraiment pas prêt au copain de coach à ma colonne dans le salon. Moi, la seule chose qui est à Sakana, c'est d'ici, on n'a pas au clean, au côté de jouer à ça fait vraiment propre. Donc, nous recommandons on a battu maman ou bazan a bana, il y a Mickey. Donc, on a ça, on a joué, on a joué dans une sobana, on a côté à et on a colomula, on a boire comme on a sabine, on a souka, tant on a aussi, c'est parce que la caméra n'a est commis, qu'on flash, on a essayé de nous à tout à l'heure. Ok ma belle, n'était pas jouer on a moni qui va s'accarer nango, va jouer on a moni qui est important, il y a mon dénaché, mais oh vraiment non le mollet parce que on s'en manière pour nous faire un basket, mais va jouer étiquette comme ça, comme bon moni et vendre comme c'est vendre vraiment bien et va jouer nous quand on a storage, va jouer sous nos boaka parce que Christmas et Zoya, mais sous nous té boye et quand même très bien. Donc, au coach ma colono likolo, mutore bate ke ba jouer en kati. Et ngana chaka mona point au besoin mona, des places na chaka ba jouer na bango. Ok ma belle, wana na kokota siko na cuisine pour que na sala biloko na lamba. Na bimisa ki o ezali ngolo, no sala ngolo na épinard, ma belle, ngolo ngo ezali lokwa ba bébé ngolo. Ezalaki vraiment bangolo moko mikie mais tellement que j'en abimisa ki yango ezalaki na choite na bina lamba ngo seulement butala nde eza miki oyo tobenga ngo bebe ngolo tokobenga ngo ngolo anyway na bina lamba ngo seulement sunu te so evandi na congélateur ekolambama te donc voilà wana nakomi mo nettoyer ngolo na ngai comme boyebi ke ngolo ekoma biso facile ezala esu na bazei te ekomaka na salite na mutu. Donc voilà, on a toujours nettoyé ngolo na biso très bien, ça la cirque poisson na yo et ce quoi mi bien et comme propre et tout, c'est crème sous son ngolo tongo sala ngolo na yo na mi pandi kota mi tout na mi pandi et ça kana ba salité moko bomba makawana. Donc na mi pandi on il faut qu'on passe là, donc comme bon on a comme na mi pandi yango, il faut qu'on passe là na mi pandi on a pour na ko bimisa salité ou ça kana mi pandi wana et ça ba salité le ko ba salité libumu mais evanda kana mi pandi ya mutu comme bomoni. Donc voilà, il faut vraiment bien nettoyer ce que l'on a monté au collier on monte ça la kabololo donc semi au longo la on peut nettoyer ngolo na yo kitoko.
Voilà ma belle, voilà na sokoli ngolo na ngai très bien comme bomoni, comme vraiment bien nettoyé. Donc bomona vraiment poso ngolo ezonginga pe na kati ya ngolo na ngai ezali propre. Donc eloko na kotia liboso eza bouillon na ngai ya poisson. Ngolo za kana vraiment simple na ko assaisonner. Donc voilà, pour na tie citron et na koya kotia aïe, na koya kotia pe o ezali tangawis. Ngolo vraiment bungaka na aïe na tangawis. Donc so biloko na mbalo tiango c'est bon ngolo. Après na koya kotia o ezali muscade et na kotia pe o ezali black pepper et na tie pe o ezali paprika et na tie pe o ezali aïe na nga ya poussière et na koya kotia pe bouillon na nga ya cube manger. Donc voilà, après wana na ko mélanger ba épices na nga o na tie na poisson et kota bien la mbisi. Et na koya kotia sikoyo to na mélanger poisson na nga bien comme bomoni na koya kotia o ezali moutarde pona elembisa po ngola zaka mwa makasi et na bakisi o ezali huile parce que ngolo na ngai na kosala ngo ya kotumba. Donc voilà, na eso eloko mosusu bakisa te na ngolo na ngai eloko za sema ke meka mungwa zala sir ke ngolo na mungwa ekoki kitoko apona kotika ngo pona quelque temps avant que na tiango na moto comme le ngolo na ngai kozala ya kotumba. Azozela te Yesu bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga. Azozela te Yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga. Voilà, nazo sala nzungu na ngai ya Shein o ezali ya vert. Donc première fois que na sala lango. Donc voilà, on a nati mafuta huile et nati mafuta na ngai ya mbila. Après on a koya kocha oyo ezali matungulu oto kataki na bino. Donc voilà, na ko balusa matungulu na ngai ebimisa mwaso na matungulu avant que na bakisa encore eloko mosusu na kati. Nzungu o nazaki ko banga to nazo sala lango na kasaki lokwa ki ko buka na mabe. Mais sinon te nzungu na tuza vraiment différent et mélanger tout ensemble et c'est plus vraiment on a bloqué on a kocha référence et limba ezali nzungu ya Shein na vraiment très bien. Donc voilà, comme la première fois que na lambelango donc tout l'expérience on a bien ensemble ce que panzana na bino ensemble lol. Donc après kocha ndembi na kocha pe o ezali mix pepper na nga et uti na congélateur. Donc voilà, na tie matungulu na tie mix pepper et na tie o ezali ndembi. Donc na tie ndembi na nga et na mélanger biloko na ngai. Après na koya kocha bouillon na nga ya crevette. Donc voilà, na tie bouillon ya crevette et na kobakisa tomate na nga ya fraîche moko pour ça que sauce ezala rouge mais rouge te mais tomate on esala ngo mwa sucre nde biloko na kobakisa na nzungu na ngai. Bomoni na tie o épinards na nga na balusi yango vraiment très bien et c'est mélangé très bien na ba légumes on a tiaki et na koya kotia bouillon na nga ya vegetable et na koya kotia pe o ezali likasa na nga solo donc epesa ngo kaka goût. Après wana na ko mélanger encore biloko na nga o na tie très bien. Nga vraiment so remarquer que na tia vraiment mungwa te na légumes na za mingi bouillon ke mungwa. Donc voilà, après on a mon comme on a que légumes n'anga vraiment et ça kolimba non to chima été mais ils ont et c'est mélangé vraiment très bien even the color couleur pesa vraiment kitoko. Après on a quoi ko suko mai comme bi que légumes n'anga ya ko kalinga te ça légumes ya mai quoi peu elixa foufou très bien lol. Donc voilà, après on a bakisi mai dans légumes n'anga boy na 10 minutes 10 à 11 minutes bloc on a belly parce que comme bon on a déjà tout c'est bon. Après na bois que la ngombo ma pilipili na on finit ka légumes na ngate
po na posa ke etika na couleur wana ya vert ma belle na botala nde nzungu oyo ya glace ezotokisela biso légume nzungu oyo vraiment na yebisa ezalaki vraiment kobanga tout nazo kalinga biloko nazo banga mais sunu te eza vraiment nzungu moko bien eza kilo eza différent même maboko nango mpe eza bien koki osimba ozozika te parce que eza na libaya donc soki osepeli nango nakobaki komanda yango donc voilà eza monene makasi te mais eza sava comme bomoni ke légume nanga vraiment c'est bon namoni ke mai nange kiti na longoli légume nanga na tiango à côté donc pina nanga boye ebeli na kotia lutu wana mpona finika yango pour que ça la ke légume nanga échanger couleur te après nakoya kokota sikoyo na mbisi naosala mbisi na biso je toepisaki yango na bino donc voilà nga lokola naza na jardin te nasalelanga nanga barbecue nanga oyo eza ya courant mais etumbaka vraiment tokos lokola kaka ozotumba na libanda quoi donc voilà wana naosala poisson nanga babébé poisson bébé poisson tozalaki nango na congélateur mais ezalaki vraiment goût donc voilà wana naotiango na moto pour que totumba yango na bino ensemble. Ok ma belle, comme vous avez mbisi na ngai ezotumbama vraiment kitoko lokwa kaka ezotumbama na makala rien à dire na moto moko vraiment ya se même couleur I love this eloko na ngako tumbela ona sombongo na France na Carrefour ça fait déjà plus de 9 ans hein? Plus de 8 ans, 9 ans comme ça, ça remet le quoi kala. Donc voilà, on a mis nange beli na présentant comme ça, na ça qui m'a tungulu vont simple c'est ma tungulu. Mais ça me dit que mbis ngana linga kalokola ngolo za ka tengola za ka vraiment simple mazaka na goût makasi et légumes na biso c'était comme ça, il gardait toujours vert comme bomoni wana vraiment yami, to lia qui vraiment kitoko, somi qui recette oyo et c'est délicieux, ko bosana te ko aimer, ko zala abonner, ko partager vidéo. Nzambe azala na biso, bye bye.